doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Reclebois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à Lilo, comme vous pouvez vous en douter, comme il fallait s'y attendre. Tokolo Bela, ba déclaration Oyo Kagame à Salaki à partir à Bénin. Au moment où on a Sabino, Moutou a reçu sa guerre Oyo, il y a Est Ezali Fachi Béton. Ce qui est si na Fachi Béton, te boye bake guerre Oyo aussi la jamais. Bon monana luté, banda guerre Oyo, banda Kagame a commandé Tumboa Liboma. Kagame a changé ma version combien de fois? Nama solo Oyo. Félix Antoine Tshisekedi eza Yumata Timba za Noko ayeba ki baje babandoko sala boyebi dernier matango présent il y a Suisse aye a lobby a Tima na monokote a lobby na yebi baje na bango to yebi baje na bango ba oya net négociation boyebo vandi après bato bazali kuna ba kodi côté na biso al ba s'infiltrer lisusu pour babandela masolo bazo sala ke ba gagner temps. J'aimerais faire une précision et le marteler comme il le faut. Il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser, il n'en sera jamais question. Tout simplement parce que nous savons comment ceux qui nous déstabilisent procèdent. C'est à l'aide de ce genre au moyen de ce genre de dialogue qu'ils profitent de la situation pour nous infiltrer des éléments qui plus tard vont créer des revendications fallacieuses et justifier donc leur agression de la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas le faire parce que nous avons retenu les leçons du passé d'une part, mais parce qu'aujourd'hui aussi il y a une nouvelle donne. L'Assemblée nationale, le Parlement en général, a pris une position claire et ferme là-dessus. Il ne sera désormais plus question de négociation politique avec des groupes armés qui prennent des moyens militaires, qui utilisent les moyens militaires contre la République démocratique du Congo. Voilà, donc c'est clair. Ce qui va se passer, c'est du désarmement et de la démobilisation tout simplement. Si ces gens sont congolais, ben, ils vont devoir accepter de regagner la société civile, la vie civile, et non plus s'adonner à leurs activités. Voilà. Félix Antoine Tshisekedi Noko. Noko yaya la musica. Alobi négociation ezate toke na bino tina suka. Bomoni Kagame a komi ko bunga rumba. Kagame a komi ko changer histoire. Na lobelele kutuna anglais pour comprendre, histoire non change. Mais Kagame a commis ko bunga rumba, ça veut dire qu'a commis na suka. Donc vraiment, na lingi na tuna parce que et ce qui singai. Nini toyo kite na ba combattant, combat et changea. Soto bi combat zate boloba combat nini combat ezala kaka mais combat koko zala oyo to bandai ko sala te ke Kabila dégage. Kombe c'est là mais ba combattant ba koma kolinga ko zongisa combat na ba marque na bango mais ko simba kate kombe ko za neti akalate siko bino bato bo bandoko ba surtout ba combattant présent Fachi ateki mboka présent Fachi ateki bo siko ba mabele oyo Kagame azo réclamer donc présent ateki mboka te ou bien ateki mboka meli ou bien Kagame apesa ke likonda présent meli na tuni bino siko ba mabele oyo Kagame azo réclamer et oui tu wapi parce que bino bolo barake au présent teki mboka mboka basi ba teki mboka basi ba kaboli siko
Kagame azo réclamer ba terre na ye. Siko mboka ngo soki ba tekaki. Pourquoi Kagame a réclamer ba terre na ye o bitumbo eza ba M23 te bitumbo liboso comme donc a changé ma version combien bino bondo lo ba fatia teki mboka siko Kagame azo senga mabele siko ani parce que so ba tekela ki angoko senga sou mabele te donc bozo mona donc ba makamuto zo reversé parce que Félix Antoine Tshisekedi aza mwana na Nzambe Félix Antoine Tshisekedi na psaki bino soki to raté na Félix Antoine Tshisekedi a aussi sa guerre et ko sila ka de sous-souté parce que Mouta aussi sa guerre ezali Félix Antoine Tshisekedi parce que Kagame a komana nous na niveau o esika ya comité a komi kolongola fachi na kati ya masolo oyo masolo e banda kala fachi kutu azalaki président de la République te fachi mutu sikoyo a komi président de la République ate le kala yo ndengo zoloba marque zoloba fachi mutu aza président mutu faut avidese yo avidese masolo ango kolongola fachi te boza na baga na fachi komo longolo tango makambo ebandaki donc fachi azalaki te fachi siko mutazali ye muta sombi ba faire ango akomi koloba ba masolo ya ba mabele ya ba terre oh masolo ango eza nango masolo ba M23 te eza nango ni te masolo se banda depuis Diego Kao oh fachi azalaki te ekomi masolo moko bo ba mabele oyo ya biso donc Congo azwa yango wana biso tulingaka to récupérer ango ah Kagame ozo changer histoire no change donc avant de développer masolo parce que lelo 5 minutes ezali na esengona elengi na epsaki bino ke facha komema Kagame tina suka Kagame kanisaki ezali kanambe mutaza wana ndenga bando sakana nae azo bateke o akomi na pouvoir kinwa mwana papa Tshisekedi nokola muzika azo bateke suka nae komi kalate. Mais avant de continuer na epsaki bino ke Adi Londolé de retour alingo simba penza ba masolo na epsaki bino Adi Londolé sali mission asika na kombo to vanda to solola ya ko vanda na di bo solola eza soute ke o makamba violence o makambo uzolba yo moko neti peroko ti portable uzolba non yaka to vanda to solola téléphone ouvert. C'est tous les dimanches de 20h à 21h30. Émission Yali Bosso et Kobanda. Dimanche Oyo, débat contradictoire sur Congolité. Oyebi Batumususu, surtout Batu Akatumbi Bazali. Contre, mais loi wane zateke, balongoli mutu ki Congolais. Non. Ozala 10% za Congolais, ozala 50% za Congolais. Et zande to tinde bakal, ba barrière pour na fonction où il y a président de la République 50 Okoko m'a présenté, c'est clair. Yangwana a dit à Moni, il faut azwa Evariste Omana Ochudi Oyazali Mutu ensemble ya Katumbi Oyazali contre loi wana ya Tchani. Et puis à Rosal en face na Julien Babette. Où il y a UNC, il y a Vital Kamere. Et kozala au pesi mboa ulia boya mboa kozwa jowana. Donc bozala binonyo tout présent ezali dimanche avant kende kolala polo kende boulot. Donc dimanche à partir à 20h pile poil ti 21h30 et ko permettre bino après bo kende kolala po lobby bo kende na bo kipassion na bino. Donc tolanda publicité il y a émission Oyo a dit a bengi batu ba vanda pe ba solola. Combo émission zeli to vanda to solola. Suivez la bande annonce. Kangelo koyo. Tika misala na yo bana place na yo. Misala na yo ko ganga. Sala ka musala omuna. Il bana place na yo. Voilà, amis, bonjour, content de vous savoir devant vos écrans. Je vous donne un rendez-vous tous les dimanches de 20h à 21h30. Un rendez-vous à ne pas rater, c'est la messe. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une émission débat contradictoire, évidemment. Vous avez la chance et vous aurez la chance de participer à cette émission, évidemment,
appelez sur ce numéro qui sont là. Le numéro qui sont là, appelez et participez. Vous voulez participer à l'émission, appelez sur ce numéro. Vous voulez être invité dans cette émission, appelez sur ce numéro. Il y aura beaucoup plus la vie de société et beaucoup plus la politique. C'est ça notre centre d'intérêt. Je vous donne rendez-vous à ne pas manquer. Retenez bien, tous les dimanches de 20h à 21h30. Je vous dis, aïe, Boboto Bondeko, Bondeko Esengo, Baninga na sepeli kobete, bozai belé liboso na télévision na bino pour na koka mbela oyo. Tous les dimanches, Mogonyo surtout eyenga, de 20h à 21h30. Ozali tofanda to sula. Et si kanyo soyo ozali, on participer na o émission. Ba numéro yango. Yo polingi ba bengi sa na kati ya o émission, ba numéro yango yo bo benga biso tofanda to solola. Ozana makambo koloba yaka koloba. Olingi lokoyo, olobi olingi yango. Oboyo lokoyo, olobi oboyo yango. Yango te dit tofanda to sola. Kange lokoyo. Tika misala na yo bana place na yo. Misala na yo ko ganga. Sala ka musala omuna. Et le bon place là-haut. Je vous dis à très bientôt, tous les dimanches de 20h à 21h30. Kange lokoyo. Tika misala na yo le bon place na yo. Misala na yo ko ganga. Sala ka musala omuna. Et le bon place là-haut. Kange lokoyo. Tika misala na yo le bon place na yo. Misala na yo ko ganga. Sala ka musala omuna. Et le bon place là-haut. Binomo boito landa donc kuna ezali mutunyo soto akoleka na kansi binomo bomoni ba tete o eleki na kati ya sport donc mutunyo soto o ya bengami aza congolais okoleka na émission wana biso toza ba fasciste par conviction toza ba to rep toza ba to union sacrée omoni be mission ba marque wana nga na koza à l'est parce que nga ba tumsu moya ba lekezate mais adi a fongolige Moutou nyoso tout à collé can émission. Donc première émission ce dimanche 23 avril de 20h à 21h. Débat contradictoire entre Évariste Omana Ochoudi de l'ensemble et Julien Babette de l'UNC. Donc vraiment bozalawana bo préparer déjà ma question. Émission à téléphone ouvert. Donc toute la semaine, Bokolanda Yango na kati ya émission, il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc si koyo to zongeli, si j'ai na biso oyo to lobby, tout au début de mon émission, il y a déclaration oyo Kagame a sali à partir à Bénin pour batu bazala kilem suko tia ba doute tant na zoe sabino ke Fachi akosili sa Kagame akosili sa guerre wana. Kagame akomi ko bola neti kiol. Akomi ko loba. Donc alinga changer histoire ba changer yango te akomi ko longola. Donc Fachi na kata masolo kutu makambo wana ezana ngo ba M23 te ezana ngo Fachi te Fachi kuta zaki ne présenter et komi masolo ya ba mabele o ya bango biso tozwa yango. Nzambe na ngai. Kagame akomi ko bunga rumba ndenge na epsaki bino. Kagame a changé déjà combien de versions. Banda zozwa chauffage oyo ya Félix Antoine Tshisekedi banda zozwa ba Kleboa a changé combien de versions. Monica na banda kaka ko dédouanier donc Félix Antoine Tshisekedi donc azana makambo te pour ngana pe makalme parce que niveau oyo azo memelangai Nanu ba memangaite. Kagame a transgressé histoire. Kagame a transgressé histoire. Kagame po azar oye bate na yebite. Aye bake biso de kutu tokoyi ko réclamer que Rwanda tozong son na kati ya Congo parce que ezalaki déjà na kaka. Ezalaki déjà na kati ya Congo. Nazo sabino na 1925 Congo alors, ils allaient qui dans nos territoires, il y a Belgique. Avant, ba Belge ba annexaki Rwanda na Urundi. Wana ko ba bango Burundi te na Urundi comme 7e province. Il y a Congo na biso na depuis 1925 parce que Kagame to pesona kama cour. Les wana Congo na biso ezali colonie belge, ezali kutu colonie belge te ezali donc territoire ya ba belge.
ba annexaki Rwanda na Urundi lelo komo na Burundi na kacha Congo comme 7e province mboka na biso bongo siko yo olingo obanda koyebisa biso ba makambo neti mutali boma moko boye donc yo olingo changer histoire olingi ko changer même ba frontière naturel oyo salama donc yango moko okomi koloba déjà ce qui marque nini na yebite donc o mabambeli ba terre nini yango biso Congo na biso munene oyo yo ko réclamer biso lobi donc bitumba nezali pona ba mabele oyo biso tozwa ya Rwanda biso tokozwa peta mabele ya 10 minutes mboka neti bozalaki na kati ya mboka na biso ndeko tokozwa bino to kotisi bino na mboka na biso eloko bosani koloba ifale lobake masolo tout ezali ko bima ya guerre ezali à cause ya yo wana lobaki yango te il faut lobake à cause ya yo parce que Rwanda na Congo na Zaïre kala na période ya Biarimana tozalaki na problème te biso to kola na ba Rwandais na ba chik to tanga na ba chik Miss Murega wa bima na zaki rwandaise donc directeur à cabinet ya Mobutu rwandais tozalaki na problème te directeur à cabinet Bisengimana rwandais to pemba ki tranquille yo muto ye na ba masolo oyo tango ye masolo e baby ba terre ni na yozo réclamer biso nde kutu muto tokolo bake tozo Rwanda to koti sango na kati ya mboka na biso parce que comme a province ya mboka na biso Rwanda Burundi bomonde boza ba dimiwana bozalaki na kati ya Congo histoire ba changer rango te okomi ko banga donc okomi ko longola facha ko memao tina suka akosisa mayele na tina suka parce que yo obandaki komona netike facha za bato obandaki ko sakana avant ozobosana ke facha zali mwana papa Tshisekedi. Tout de suite news AREP, restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. Naba news nabiso AREP tokobanda na autorité morale nabiso oyazali ministre d'État, ministre ya aménagement du territoire Guy Luando Mboyo. Oyazalaki samedi 15 avril à visitaki siège ya interfédéral ya ville ya Kinshasa oyazalina nous en pleine rénovation à Kendaki kokutana na bango donc Guy Luando atikaka bana na ye ya répété ba mama na ye ya répété asola kitoko akendaki kokutana na bango botala bino moko na bilili
Bilo moko boiti kolanda wana ezali autorité morale na biso ministre d'état ministre aménagement du territoire Guy Luando azalaki kuna visitaki donc siège interfédéral ya ville à Kinshasa AREP toujours AREP yangonde vraiment makambu vendredi lors ya conseil des ministres au nakanisi ezali 94e conseil des ministres Guy Luando parce que Guy Luando azali ba ministre yo présence na confiance na bango et puis mutu nyoso tout a sepelaka na ye botala na ba photo ndenge Guy Luando bandaki ko développer na deux vice premier ministre donc ya liboso bomoni aza entre bango mibale donc ministre défense vice premier ministre Jean-Pierre Bemba et puis vice-premier ministre, ministre économie Vital Kamerhe. Donc, bazo développer talaga, donc bazo développer parce que Guy Luando solara bien, donc collègue nenyo surtout, donc bazalara kaka ne lengi soki bazali ko solola naye donc Guy Luando oyazali autorité morale ya parti nabiso AREP. Agissons pour la République. Marc Ekaranga na yebsa rabino ke Guy Luando aza penza mayasika donc mutaza na moto ya kosakana te. Sondage Witiko Bima, ya écho d'opinion 2023, bah, plébiscité à 75,6, donc 75,6 naba Congolais que Guy Luando Mboyo Aza parmi les 10 membres du gouvernement Oyo Bazaliko Teka positivement image ya président de la République Fachi Beton au cours ya mandat na Oyo. J'ai salami. Donc, Guy Luando a parmi donc, 10 membres du gouvernement au bazoteka image à présent positivement président Nabiso Fachi Beton na kati ya mandat au donc ezali que y a doute coûté tout le monde est d'accord na point wana. Et puis toujours week-end Oyo réunion Moke Salamaki Awa na région parisienne plus précisément na Saint-Denis réunion ya union sacrée où il qui ba membre il y a UDPS AREP UNC donc na ba membre moussous pour ne citer que ces trois là ba oyo bazali na kati il y a union sacrée réunion des équipes présidée par président il y a UDPS Île-de-France au babengi Chimba yemutu a président qui réunion wana botala bino moko na bilili marque AREP ezala qui représentait vraiment na kati ya réunion wana. Restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Unis par le sang, unis par le sang, pour l'indépendance de son enfant, longtemps courbé, et pour les bons prénoms les plus bel élan dans la paix, serment de liberté, et nous léguons à notre prospérité pour toujours. Bonsoir, bonsoir de Momoni Bisso, Tozaliawa. AREP, de une invitation, il y a IDPS pour nous récupérer la ligne, surtout il y a IDPS pour nous toujours soutenir vision et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Donc il y a Bisso, AREP, de mettre au aussi Kalaté, pour que tout le monde lié à solo. Voilà, je pense que nous sommes l'équipe Malamu, mais tout le monde continue à travailler ensemble toujours pour nous. Comme Toloba, toujours agissant pour la République. AREP est là toujours pour la République. Ngai, bon, naza Maman Evelyne Kouloufa, naza vice-coordonnatrice chargée à implantation, mobilisation et développement à partie AREP en France. Les lots Toyaki Awa,
na invitation ya IDPS ba invitaki biso balie na bango ya Union Sacrée pona koyeba kosala ba stratégie ndenge nini tokokende na maponami yango biti ya présence na biso ya lelo yango wana vraiment AREP ba na sepeli po ba ye vraiment mingi pona kolakisa ke toza ensemble biso nyonso. Merci bandeko na sepeli mingi na présence ya ba lieu pona ko soutenir l'Union Sacrée au ezali présidée par l'UDPS. Toza ba lieu, nous devons travailler ensemble comme un seul homme, une seule femme, un seul patrie. Donc toza ne sengo mingi na ndenge réunion est passée na kimia nyonso tu mutu nyonso to permettre à s'exprimer à loba ide na ye mais toza toujours na logique ya maponami tolingi que candidat naturel na biso aleka pona deuxième mandat pona a concrétiser nyonso to abanda ki kosala jusqu'au bout. Merci. Vraiment, merci. Voilà qui prend notre présent. On a et puis merci pour nous a toujours papa Nabiso Bonsoir, moi c'est camarade Pati Kangodia, AREP France, parti cher à notre initiateur Guy Luando Mboyo, son excellence, des ministres de l'aménagement du territoire. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes venus à l'invitation de l'UDPS dans le cadre de l'Union Sacrée afin de mettre des stratégies en place pour soutenir la candidature de notre président en place, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qu'il puisse avoir un deuxième mandat. Donc nous étions ensemble ici, en France, sur Paris précisément, pour mettre des stratégies en place et qu'en 2023, les prochaines élections qui se présentent bientôt d'ici peu, et que notre président, notre candidat, puisse avoir son deuxième mandat. Et nous sommes sûrs et certains qu'il sera réélu avec beaucoup de succès. Donc voilà, nous étions réunis pour ça. Nous remercions tout le monde d'être venus vraiment si nombreux pour pouvoir mettre les choses en place pour les prochaines élections. Voilà, merci beaucoup. Oui, bonsoir, bonsoir, c'est Maman Fifi Kalala, réunion l'équipe Malamou, ma c'est l'équipe Malamou, pour Namboka la biso, donc toza bundaka pour Namboka. Maman c'est aussi un Zambé, to Sangani, pour la Mokola Lelo, Nambino ba allié. Voilà, biso toi il dépasse toi deuxième mandat. La biso na bande ko la biso ya AREP. Oui, en tout cas, tout ce pays la présence Nabino. Donc, réunion au Salam Malissus, Boza Penaba, bienvenue. Donc, Bolingo Zali, Bissou Nasso Congolais. Tout au coup de Bino Morobo Landa et Zalaki Weekend Oyo, donc réunion, il y a Union Sacrée de la Nation au Sengisi, parti Nyoso Bazali derrière président de la République, présentation REP, Zalaki vraiment Kitoko Boitu Kolanda Yango, to Pessi vraiment, félicitations na camarade Yves Genda na réalisation Oyo Asalaki Jurouana. Et puis toujours na Kati REP, camarade Nabiso Evelyne Kouloufa a lancé campagne, il y a 1 million de membres, donc ti campagne moko adhérent Oyo Bazali ko quota na kati ya REP, objectif 1 million de membres Oyo koma bakalate parce que REP batu nyoso tout balingi ba quota kuna, donc vraiment félicitations na camarade Nabiso Evelyne Kouloufa. Donc sur information wana toye ko sukisa news Nabiso AREP. Donc restez connectés sur Reclebois Original. On revient tout de suite. Agissons pour la République,
à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. Siko tozongeli émission na biso sujet na biso alelo tozali kolobela ba déclaration oyo Kagame asali na Benin. Toyebisi bino ke Kagame akomi na suka. Akomi na suka, akomi koloba makamneti ba kiol. Alingo ko changer histoire, alingi ko changer ba frontière au ba sala. Donc Kagame ubo witaki kolanda to tchela ki bino briefing oyo ba bandai ko expliquer ba frontière ba mboka na biso surtout oya est pour Kagame aye ba masolo. Toyebisi bino ke période oyo tozalaki territoire ya Belgique, Burundi na Rwanda ezalaki 7e province, ezalaki annexé comme 7e province ya mboka na biso soki penza. Donc balingi balobela masolo oyo ke banani bazana besoin o ba réclamer ba terre biso nde tokoki kozwa Rwanda to kotisa na Burundi na kati ya mboka na biso parce que ezalaki déjà ndengwana. To marqué pause publicitaire à ma partenaire Nabiso, Kodia Simon, Sepela TV, Wami Business, Salon de coiffure, El Binto Coiffure, Kitenge Appartement. Restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre.
Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, qui t'apparte, pichu qui t'engue. Tu as opé un appartement dans la poto. Solution mon ami. Aux en posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu qui t'engue appartement. Au salle location à restaurant, au benga qui t'apparte, pichu qui t'engue appartement. Aux en posa ya événement, au défilé de mode, au ba maman baroya réunion, au sokinini. Pichu Kitenge appartement qui t'apparte. Aux en a besoin de louer terrain. Oh, n'a pas d'automobile tabanangai, n'a n'enga poto, zone industrielle. Qui t'apparte, Pichu Kitenge appartement. Au lingi au fungola, oh, babiro. Qui t'apparte, Pichu Kitenge appartement. Numéro de téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte, Pichu Kitenge appartement. Au lieu que ça la achat et lupangu na poto. Ozana Kisasa, Ozana Angola, Pichu Kitenge. Ba Kitenge ba ebele me wana qui t'apparte. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici que vous avez. Donc vous avez besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils ont plus de 500 chaînes surtout à Kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est relative ça. Ya Banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Maman Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Salon number 1.
J'ai Elbito coiffé. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. J'ai Elbito coiffé. Kange lokoyo tika misala na yo bana place na yo misala na yo ko ganga sala ka musala omuna il bana place na yo. Voilà amis, bonjour, content de vous savoir devant vos écrans. Je vous donne un rendez-vous tous les dimanches de 20h à 21h30. Un rendez-vous à ne pas rater, c'est la messe. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une émission débat contradictoire, évidemment. Vous avez la chance et vous aurez la chance de participer à cette émission, évidemment. Appelez sur ce numéro qui sont là. Le numéro qui sont là, appelez et participez. Vous voulez participer à l'émission? Appelez sur ce numéro. Vous voulez être invité dans cette émission? Appelez sur ce numéro. Il y aura beaucoup plus la vie de société et beaucoup plus la politique. C'est ça notre centre d'intérêt. Je vous donne rendez-vous à ne pas manquer. Retenez bien, tous les dimanches de 20h à 21h30. Je vous dis, aïe, Boboto Bondeko, Bondeko Esengo, Baninga na sepeli kobete, bozai belé liboso na télévision na bino pour na koka mbela oyo. Tous les dimanches, Mogonyo surtout Eyenga, de 20h à 21h30. Ozali, Tofanda Tosula. Et si Kanyon Soyozali, on va participer dans l'émission. émission. Ba numéro yango. Yo poli ba bengi sa na kati ya émission. Ba numéro yango yo. Bo benga biso. Tofanda Tosolola. Uzana makamba koloba, yaka koloba. Olingi lokoyo, olobi olingi yango. Oboye lokoyo, olobi oboye yango. Yango te dit Tofanda Tosola. Kange lokoyo. Tika misala na yo bana place na yo. Misala na yo ko ganga. Sala ka musala. Omuna. Il est en place là-haut. Je vous dis à très bientôt, tous les dimanches de 20h à 21h30. Kange lokoyo. Tika misala na yo bana place na yo. Misala na yo ko ganga. Sala ka musala. Omuna. Il est en place là-haut. Kange lokoyo. Tika misala na yo bana place na yo. Misala na yo ko ganga. Sala ka musala. Omuna. Il est en place là-haut. Merci Naba partenaire Nabiso et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires. Vous comprendre que Kagame a commis na souka, a commis que ça là longo la fachi na kata o fachi kutu azane na problème te masolo e banda kala ezaba masolo abater. Masolo abater. Yo comme bunga rumba. Au commis ko changer histoire, au commis ko longola ba frontière naturelle o salama. Donc yo commis ko longola o Kagame donc pour vous comprendre que Kagame a commis na souka tina ba niveau ka commis ko transgresser histoire donc ezali mawana pasi na motema donc yangwana lelo il fallait vraiment tobeta c'était na kati ya émission na biso oyo ya 5 minutes avec César Ngai to kotika Kagame boete parce que Kagame a commis na suka Kagame na kanisi bomoni mutu so commencer ba makambo boiliwe komi pembeni Kagame a commis na suka makila ya ba peuple congolais komi ko mataye Félix a commis ko yela ba masolo mona na monate donc yangwana vraiment il fallait to beta c'était na kati ya 5 minutes na biso ya lelo donc to commis na suka ya émission na biso Marc Nep Sakara bino que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude surtout comme na suka eza masolo à base yangonde makambu base yangonde vraiment après le copa à Genève président de la République a betaki chita simayo que les base donc masolé evanda yangana pe biso to respectera base to kotika ka base te to banda toujours honorable Jean Moutala merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Chano Matundu na mwasi na Chano Matundu merci nanyo surtout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Beloti Mavungu vrai chéri na ndenga mukete Beloti Mavungu vrai chéri tout le monde est d'accord que Beloti Mavungu azali vrai chéri na kati Espagne
merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Maria la beauté naturelle, Maria la beauté naturelle, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Hubert Kizela, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi kuna na kati ya Norvège, to na kati ya Lola na Bruxelles pour na repesa Poutou de Yalola, petit sœur propre, Poutou de Yalola. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngatoke sur la kata Suède pour na repesa Thérèse Kamani, fidèle depuis Diego Kao. Thérèse Kamani, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Zongi Siko a on a kati ya France plus précisément na Colmar rapport na repesa Bruno Makole na Colmar, merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Chai Mukenge, Chai Wabalengela, mon voisin Chai Mukenge, Chai, merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Jerry Mukuna, merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes très propre, Fifi Filofaria, merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Jean-Marie Chibangu, merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Boebi, to sera toujours na Dokotolo Nabiso. Jean-Paul Djamba, merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est la fin maintenant de ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Et moi j'ai eu vraiment l'immense plaisir de vous présenter cette très belle émission. Prochain rendez-vous dans 24 heures. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au sein d'un c'est vrai, tu vas